toujours papa liwa mona poupée mukulu bote baseri nzungu ma famille bandeko na ngai bana poto bana mukrimo bimba esika nde obosoka information ya solo kaka awa na info 16 epa ya ye moko 16 mm mbinga mobali garçon sérieux imorwa nzambe ya boyeba zwi wapi emame. Alors bandeko na nga conflit ezoko régner entre Papa Lutumba na nani na Jibe Mpiana. Bandeko na ngai Papa Lutumba azwi Jibe ba musicien. Tala siko biloko bui. Bandeko Zowen Kiambi Nzambe ya Strasbourg abengi ngai. Alobi papa liwe yo zene ke sasa vérifier makambwana. Est-ce que c'est un solo Papa Lutumba azwi Jibe ba musicien? Et c'est un solo azwi Jibe tunanga banenda banani. Sege baniata mignon. Azouye professeur Jirk Benz. JBP le bintin, ngana ko tika boite JBP azou Papa Lutumba ba musicien. Siko ba musicien ko banane. Makoso na Josuki Kambukuta. Et même donc essaye ko yinda na zo yebisa yo. Soko lingomo na ba musicien wana Rio pardonna ni Jirk Benz na sege kende na bibwa okomona bango. Alors bende ko nanga to longo wana ndenge na yaki boye na lobby na uti ba Kongo. Bende ko likambe seri mina ba Kongo na madimba likambe ko kama likambe ya pasi pe ya somo. Tatu asaka na madimba. Bato bakenda kanzela matadi yo bazala kasoko bakenda wa uti poto kudele no mituka ba yebi nzela wana. Mama Charlotte Pigeon pesa tango yebi nzela wana ndenge zala kana president Ibrahim Nzambe ba yebi yango. Tete wana sala kandenge nini? Ye siko asala kama musika. Azo kama transport azonga kaka mingi ba 19h 20h. Soka komika kana katikata cimetière moko boyesala kawana ye ifo kita. Alata kaka pembe. Asala kanendengwana cimetière wana bandeko bakunda ka chef kutimie. Na chef kutimie bakunda kawana bebika kabiso na bambuka ndecho salaka tulengela ka ba chef kutimie bazwa ba garde bacha wana doki papa moka bandeko kengela cimetière. Auti nesika utaki na mutu kwa watu. Ye wana kwa atelemi wana. Akiti alinga bandeko kene bifunda na ye. Oh. Recevero na yebiseme papa ngani na sabu inazo kende mbangu na kende kimpese pona depose batu yozo kiteskoyo pesa ngambongo o ngana futa kate o futa tenani te soko za makaso moni ke olingo futi sangambongo landanga na kati ngo wapi azola katiko na kata cimetière ba recevero skotela Amélie Lotoko Amélie Diamba Amelina Genet mutego za ndenge nini bango wana na recevoir na kati ya cimetière wo azo kende skoyo siko tata wana siko belela mbutafola siko ya quelle coïncidence ndoka tata wana lela kana cimetière kombo na yepe mbutafola telema meleki mingi kuicheleki siko zo kandeti na ndoto mbutafola oh bandeko mbutafola siko ba comme 0 mètre recevoir na tata wana vie bling mbutafola la moka ndu oh la la bandeko na ngai recevoir tata wana tout la mouise boto na ngaso kindenge nini olingo yeba na info 16 awa kala te boko yoka siko suti ya tata wana na recevoir wana esukeleki bango ndenge nini mariage uchi kozala samedi awa bandeko nanga likamba pasi likamba ko kamwa ba jeune marié jeune couple mubara zalaki na 32 ans mwasi zalaki na 22 ans donc kara 10 ans na kati cortège zoleka na balabala siko ya tata moko na mama moko bafandaki na balabala mobala zalaki déjà na ba âge ba 83 ans mwasi na ba âge ba 60 quelque bafandi na balabala cortège eleki mwasi atuni mobali na ye ya Jean bana mikeko tupenza bazobala yo zwanga na âge 14 ans na botel yo bana tomoni bakoko ti lelo ya Jean otikala ko bala ngate
bandeko ya sien atali aseki alobi Marie oyebi tina na bali la eteti sikoyo. Marie alobi ya sien me kasi na etidia kayoti siko bandeko tele sikoyo tina ba 83 azuko etidie mwasi po kende ko balele na Lilita ona Lola. Ah oui, un point gauche droite Ntangi mbundu da sosa liwa. Alors bandeko nanga tala ndenge bosepeli na papa liwa na bino te ya boyezala te kaka na Info16 www.info16.com nde esika bokozula ba news ya Kinshasa, ba news ya partout ya moto ezokota bozotala. Les grands cameramen kama mwana mbala kitoko, mwana mbala mbinga, tonto 16 mwinga, garçon sérieux. Alors bandeko na ngai tangu na bimisaka liste koki na yebike soko za awate mituna balokanga te libabe te mame liste bimi Zoe Nkiambi nzambe ya Strasbourg mwana mbali ya kota ka Alemani na makolo Wassam Diakota Palme d'Or l'homme à prédier Lelo Manda l'international papa Leo azole labino mabe pas Daddy Joyce d'Angola pese langa mbote epa ya nani pese langa mbote epa ya Aigle Noir si ya Mulex très fort papa Leo azole labino mabe Francine Samantha Nakati ya Montreuil la mama de Joyce mwasi kitoko danger Audrey la mams diamant noir nakati ya Royaume nakati ya Bundesliga papa liwazo la bino mabe Manus dia Sunda vient ngamoko les banquiers de Liège Manus dia Sunda les banquiers de Liège papa liwazo la bino mabe zela kaka ndenge bozo lobaka na ye baby comfort Ferrari mwasi ya pembe mwasi kitoko papa liwa azole la bino mabe nganzambe 2-0 akunji na ville ya Amiens papa liwazo lelo mabe mwasi kitoko mobali kitoko aza kitoko asola kape bien 2-0 akunji yaye moko talaka kasko famille akunji na moni mama Pepe akunji kitoko na elengi Mama Charlotte Pigeot, grande sœur propre ngai. Mama Charlotte Pigeot, pesa tango, yaye moko, le président Ibrahim Nzambe na nyoso, Nzambe à Londres, bino se bozate Londres molili, Mama Charlotte Pigeot, pesa tango, grande sœur propre, ya papa nanga président Ibrahim Nzambe, grand chanteur, Kalate orchestre, pesa tango, bazo bimisa disque ya kosaka na tedi, Nzambe nanga Carlos Robinson, nakati Angola, papa liwazo lelo mabe, Carlos Robinson, papa liwazo lelo mabe na kati Angola. Anderson Ndozi, toujours na kati Angola balobi bango batombo ki pona Info16 bakolobe bele. Mame Mimile Yintimba dia Mprovisa na kati ya alo ya Espagne na ville ya Saint-Sébastien. Mwana mwasi oyo asololaka bien alataka bien azali kotombola lokumu ya bana Congo na kati ya Espagne na ville ya Saint-Sébastien. Papa liwa alela bino mabe mama Espérance Elisa Silva mobile ya papa Pasteur Mango Silva très fort bobondi la kapona papa liwa pour mosala tozo sala ezo senga kaka mabondi lipo na bino Cédric Nkiamba mobile ya batu ya mama Irene Kabungo na kati ya Montréal na kati ya Montréal wana na Canada Salo Shenkiams papa lozo le labino mabe olingi bakato suki ya bien mwasto mobali Salo na Canada na Montréal za moko Salo Shenkiams très fort ya kosamba kutezate ngana bino ya kosamba kutezate biso tu rendez-vous na kati ya Salo Shenkiams na kati ya Canada Pasteur na bosa ni pete bango moko Francine Samantha déjà en tout cas na lelibino mabe Gloria Ntimba la Rose na kati Angola Gloria Ntimba la Rose
Diamant Noir Papa Liwa le libino mabe benga Papa Liwa na 00243 89 164 99 31 00243 89 164 99 31. Ingénieur Kama yonde mutu simbi masolo 16 mm tonton Mwinga garçon sérieux www.info16.com ya boye bazui wapi oboyango mitumba sia.